bandiku tangu kumi na tongo ngana lubi malamu na kende na musala tikoyo basadidi noko ti noko aku déjeuner na ye ti na ye na tongo wana na kafi midiki mapa maki zalaki wana ngana ke musala sikoyo tangu ngana keyi nzoka noko pa ya tika laki wana abandi kutala television bandiku bino moko luyibi na tangu ya kala émission moko bandaki kuleka na television babandaki kubienga yango kumbu na yango plein fait émission wana ba oyo nyonso bayibi yango avant émission wana ibanda générique na yango tango kuleka na television babandaki kulakisa batie bakuni iza kupelaka moto ibandaki kubandela ndenge wana. Alors sikoyo noko tango aza kutala television ayibaki na yete amuna kake mission wana plein fait ibandi générique na yango ibandi moto iza kupela na bakuni moto iza kupela noko alubi soki na tiki ndenge moto iza kupela na television boy ndako oyo ya kuzika lukula kusakana noko azungi mbango kuna na cuisine na kikuku ake kukamata katini ya mai atondisi mai bandiku atundisi mai ayena yango mbango na television wow television yonso kumi mai bana bazalaki kuna bayembangu mutadibuma abumi television mutadibuma abumi television mutadibuma abumi television mama na bangu tangwa ye nini dikamu nini za kuleka na kati ndako wao mutadibuma kamati mai katini nyonso ake kusupela na television bayibu noko pwani no sali makambo ya boy noko alubite ngana vuanda kyawa na kutala television mbala moko na mona moto bandi kupele na kata television wana yangu wana nakendeke kuzwa katini ya mai pona na bandaki kudinga na kende kuluka zielo na dibanda na ya kusopele yangu na moni zielo suki na lubina kende kuzwa zielo ndakwe kuzika malamu nazo kaka katini ya mai yangu wana tangu nazo katini ya mai na yikusupele na television pona buma moto wana balubite izadi emission ibandela kandengu wana noko television bandiku ikufaki tangu ngana ye bayibisinga yango ngana lubidi kambute ludi misaye azadi kaka noko na bino na lubi noko ndenge zadi boy cours du soir na lubaki na yo ekuzala lelo na pokwa tuzako kende na yo ngana kukota na cours du soir te na kufanda wana pwana zilaka yo sukulu CDC po lubi voyage na biso na puto izadi lubi bandiku biso wana tuzako kende na noko tukumi pe kuna tangu tukoti boye ndenge na lubaka tangu nyonso na école primaire tangu tubandaki kutanga batu bandaki kutangisa biso tubandaki kubenga bango ba messier oyo mususu pe babandaki kubenga tangu mususu maître soki kumi na niveau ya secondaire tina likolo kuna université tinde tubandaki kuyuka ba professeur kasi mingi na kisasa tumesanaki kubenga kaka messier na biso bango pe bazalaki wana soki messier wana tangu wana za kupesa cours na tangu ya kale zalaki okumona inspecteur akuya kulekana akuyibisa mukulu akulekate po ya kutala soki bana classe baza kutanga malamu na tangu wani zalaki soki inspecteur aleki na kati ya kalasi soki mese wana yibi bana na yeba kutanga malamu te mese akuzunga na sima inspecteur liboso tango kutuna ba question mese aza na sima kuna mona za kusignale bana classe na mayele po bazungisaka po inspecteur aluba ya solo penza mese ya tangisaka malamu soki bana classe babusani mwa ba question mususo yo inspecteur akutuna bango lula ndanga malamu bandiku kumbu ya noko na lubaki kumbu na ye goga alors bandiku sikoyo tango basadi liste d'appel babandiku bienga bakumbu babienge batu nyonso na oyo babandisika na oyo babandakala bango nyonso bandimi nzoka mukolo wana yango inspecteur alingai kukuyana cours du soir wana po aya kutala ndenge nini bakutangisa bango bandiku lulandanga malamu mese wana abandaki kutangisa bango na musapi na ye mususu ya suka na liboko ya gauche awa izalaki ya kukata na ndambo lulanda malamu na lubi mese wana musapi na ye moko oyo ya suka awa izalaki ya kukata na ndambo sikoyo tango za kupe alinga bandi kupesa bango ba leçon kupesa bango ba cours ndenge za kutalisa bango boy inspecteur akoti mbala moko tango inspecteur akoti mbala moko monsieur azungi na sima kote ya porte inspecteur aleki liboso afandi boye sikoyo alubi bande kutuna ba question. Première question: quel est le premier producteur de mbika en Afrique? Batu nyonso bavwandi kaka boye bakutala kaka bakutala noko musabidi kolo inspecteur moi
inspecteur moi ale goga noko mbalamuka telemi alobi les premiers producteurs de mbika en Afrique c'est le Mozambique bandiko batu nyonso bavwandi kaka oh inspecteur na tsoni mais c'est pas yavwanda ki tsoni kangi ye na ilungi moya luba izalite avwandi kaka na sima siko inspecteur atadi ilungi ya mesi na sima mais c'est pas moya luba izalite. Deuxième question, lu former verbe moko iza kusuka na suka ikusuka na er luna ndanga malamu former verbe iza kusuka na er batu nyonso bavwandi noko musapi dikolo inspecteur moi verbe nini o verbe fenêtre bandiko verbe fenêtre penza tabino moko existaka penza verbe fenêtre batuni yo verbe o iza kusuka na er na suka ya lubi verbe fenêtre bavwani mais c'est pas yazalaki kandi kangiye me alubi goga oyo bayilinga ilelo oyo makamu nini akusala inspecteur avwandi sadi pasi sikoyo inspecteur alubi na kutuna bino question d'attrape lukula bako répondre mingi ba erreur bako sala mingi bana classe nyonso bakomi kubanga atuni ne question ya mukewe bana primaire banda kusala 5 plus 5 égale combien bango nyonso bavwandi nie 5 plus 5 égale combien bango nyonso bavwandi nie mais c'est tant azalaki na sima kuna za ko signaler bango na misapi po izalaki kala ndenge wana muna mesi na sima kuna za ko signaler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lulu begali 10 asu misapi na ye matisi likolo tala 5 koto yo 5 lusangisi yango boye nyoso is 10 lulu begali 10 bango nyonso bavwandi nie mais c'est kuna na sima inspecteur aza komona tepo azana ye mese azana sima ya inspecteur côté ya porte aza ko signaler bango na misapi na ye ya maboko tala 5 yango oyo uzwi du surtout 5 oyo 1 2 3 10 lulu begali 10 égale 10 ah bandiko noko pressé musabi dikolo inspecteur moi goga o 5 plus 5 égale 9 et demi balubi 9 et demi pona nini bandiko inspecteur avwandi penza za kokamwa est-ce que bato yo bapiaka bango ba cours du soir yango malamu penza 5 plus 5 égale 9 et demi bayi kutuna ye gogwa ulubi 9 et demi pona nini noko avwandi oh non na lubaki 9 et demi pona musapia ya mesendambo iza ya kokata ah bandiko vraiment bavwanda ki wana inspecteur alembi nzutu mais c'est pas alembi nzutu tango kuri sili babimi bango nyonso nga na zwino ko na bi makambo sadi kuna na classe izali malamu te na cours du soir na memaki yo makambo nino ke ko sala kuna tuzungi na ina ndako na ibisi yenoko ndenge zali boye to ko voyager na yo to za ko kende na France lubi ndenge zali boye pa nyonso nga na kozala yo fo vwanda wana dikambo soko yibite kumeka kuluba te oyo nyonso nga na banda kuluba na yo yango yo banda ko sala oyo nyonso yo moni soko kukite tuna ngai ngana kolakisa yo po yo uti na yo na mboka oyebi na yo kisasa te voyage na biso izadi lobi na tongo tuza ko kende na aéroport ya Njili tuza ko zo avion tuza ko kende na France pona une semaine na lubaki yango wana noko bongisa babilamba nyonso sina sumbila ki yo na manto na sumbila ki yo biloko nyonso izadi awa lobi na tongo ngana yo tukuzwa avion na aéroport ya Njili tuza ko kende France noko uyuki nga noko abi oui na yuki ndenge na lubi na yo ndenge kolanda kaka usala dikambo nyonso oyo yo eyedi yo na mutima te dikambo nyonso dingi kusala tunanga na noko de nzombo ngamu to na bana kolakisa yo widi noko lubi to voaninga na binoko ukende kolala po lubi voiture zako yekuzwa bisu na pourquoi tuzako voyager tuzako kende na France